eza monoko na badrapo na salati consultation na monsieur Fally Poupa banda 2011 azwaki mbongo na ngai vraiment to landele na ndenge nyonso kokima kofinga kabiso kende ko solo na avocat kende boye makambo tozomona ngo seriete to fundie na leta je crois pengana mais banana na likambo bandi ndenge nini Fally Poupa boza na relation nini yo monsieur Domingo David mabengo David ou bien Domingo para batubali bake ozali angolais oye akawa tokende kuna yo na Fally ebandi ndenge nini likambo nini bino na Fally Poupa na benga kiye na telefone monsieur Fally Poupa naza na besoin na yo oya kobeta na kabinda alobi wi yaka na Kinshasa poto kutana d'abord tangu na ye na Kinshasa na tuniye ozalaka na bureau te ote awa kaka na ko sala repetition lobi moyo ya mbangawa ezate lobi tangu zala disponible benga ngai po ya mbangai abengi ngai na Grand Hotel ayambi ngai mbala moko mutakoti na gabene kuna akekozwa kontra oyo ke bosololi nini wana yambio tangu to sololi na lobi mbo papa ngana yake na mbongo pokende kobeta to bandi ko discuter kobeta ngo e bandaki na 50000 to discuter to 50000 nini dollars $50,000 to ko discuter lokola caché na ye pana ke no beta na kabina oui na kabine maintenant to ko sola to suki na $45,000 dollars o a signé contrat na hotel wana ayeko pesa ngai contrat na wana to signature contrat to signé contrat na pesia $20,000 cash na futie boy na pesi na tunie papa ko kende kan na tunie olingo kende na avion nino lingo kende te ba avion wana ya njili na matango te pokeza muke boye mbo papa yebisa biso nini olingi na kende nga na mutuka ça va mutuka to bi OK to za na agence moko ba benga za W e kende kana mwanda to fozo mutuka wana okende na kena solena batwana ba lobby non pas de problème biso tozongi na biso pas de problème au fouti na fouti déjà mituka OK la ça biso mukanda na futaki W donc au avancer Fally Poupa $20,000 ce qui n'a yoki d'abord ne bandeli olobi tango bengi Fally Poupa konta ya liboso Fally Poupa za na birote OK non konta osali Fally Poupa yambaka batu na ba hotel oui c'est ça oui abengi on a grand hôtel bufandi tangu bosu na kata chambre na kata chambre ezaki na kata chambre kata chambre hotel tozalaki biso trois na moto oyo yaki kompanye ngai po atanga français na makambo na ye oza na biro tete tokita kaka na se nakende kuna mpo nakende kozwa mokanda natuni mais yo oza na biro te ndenge nini ozozwa contrat te nakobenga ba manager omoni kaka makambo ngo ndenge ezalaka manager eza na France boyeboye bon aza mutu azoloba kamera na yo ezali awa kanisaki c'est vraiment franchement lo pardon ngai aza mutu responsable parce que mutu fo alobaka makambo eza na monoko okangi yango pour que parole eza likambo moko ya sérieux akiti na se akekolongola contrat oyo lomoni tokolakisa yango na VTR yo tanga yango kaka contrat oyo alakisi ke bureau na ye badisoma boyo da bureau biso totangi contrat tolobi monsieur Fally mais ndenge nini ozopesa biso mikanda ya poto yo oza na Kinshasa te lakisana contrat ngo eza na nini ekomi ke bureau na ye eza na poto na France aye tosala erreur pe tomoni awa na contrat tobis mais contrat tozomona fait in Paris le 10 le janvier non tango na kosine na kotiaka ka fait in Kinshasa bandeko na bianganga tozwi mbongo topesi ye combien $20,000 to signé contrat biso tokei tozala mutu tobenga ye na jour wana mbongo wana follow back salisusu mais biso toyokani yo ya 2 jours avant na Angola tango komi kaka tofute mbongo mosusu te boye eza bien te follow back sanga mbongo zela na ko salisa yo pesa contrat ngo ndeko les puisque avant que Fally azwa $20,000 bato baza kotala wa bo mona ngo na VTR fait à Kinshasa alors que il y a biti yango que basali yango na Paris mais na kati ya ba clause
oyo bayokani bango na monsieur Domingo bayokana qui très bien que avant que à la signature $20,000 et $25,000 mosusu soki akomi na mboka ya biso na kabinda. OK, asali yango te akomi te alobi non, il faut juste voir bakiseye combien $10,000. OK, toujours les sources $10,000 totindi les sources le même jour 18 totindi mbongo tango bapesi mbongo batuni wana otindi na nani totindi collègue nanga azalaki yao Andre ngomona mikanda sinatira Fally Ipupa yango bapesi mbongo balobi mbo papa tokende na kosala bino signe wana ekomi total à combien mbongo ekomi esali déjà $30,000 tokoloba te badepense mpe ekobima pre topesi ba $30,000 wana tobandi kobanga papa yaka kasi na kosala bino signe bandeko na ngai mutu oyo meme abetaka bale ayebi te terrain nini oyo akobeta bale le même jour tozela Fally biso tosali déjà dispositif na biso tosengi bato ya la police pour la sécurité bayebaki Fally afo kota le 16 à côté na été le même jour à spectacle le 20 toyoka kaka mutaza na yema 11h na côté ya Congo ezate na côté ya nini Angola ngai biso tozui bajana biso bazali kuna tobengi ba mikonzo ba tozela nanu to organiser lisusu basoda bakende kuna bakende kozwa ye ba policier tango bapesi ordre wana bakende kozwa ye ngai namona kite Fally na benga kiye l'heure wana bapesi nga faire vers yebisa musicien kende kozwa musicien code to benge mbala moko Fally aspare Fally akimi biso totindile mukanda répondre biso te toumili tokoluka ye tozwe na makasi zela na wana ozokende mbango trop mokolo oyo ifalaki Fally abeta ayaki to ayaki te tomona te Fally nga mpe nayokaki kaka aza na yema ntango nabengaki ye nazwa pakupanini baconfirmation mbala moko moto akomi deja koganga papa oluka mako bakisa eloko moko peke yo mpe olandi likambo yango nalingi na éclaircir un peu parce que langage tomoni kamwa kaka le problème c'était quoi les jours oyo babengi Fally balobaki na koma 2 jours avant les 2 jours avant natikala ekoya te alors ye aye koya les mêmes jours oyo concert ebonga ebeta mais c'est les mêmes jours ezalaki jour oyo ebonga ye aya te ezalaki soit au community jeudi concert ekozala eti samedi jeudi à comité vendredi à comité aye koya les mêmes jours ya samedi oyo bato déjà bakomaki désespéré ke akoya te bayoki na téléphone bamoni ye pe te mais bayoki na téléphone kaza na frontière mosusu la frontière non mais estika oyo bonga bazela ye aye les mêmes jours te les jours oyo ezali prévu te aye koya les jours oyo concert ezobeka mais wana aye akotaki osala akotaki pe te mpe tomonaki pe nalingi natuna mamutu po place wana nga na me tokoyamba enangule mpona aya koloba mabe ya ndeko na biso na soki mabe ezali je crois na biso na justice na biso na la police na biso wana moni neti tozala na biloko wana te wana nalobaka mboka na mboka eza na mibeko mais vraiment likambo wana pe ya justice pardon bandeko na ngai natuka est-ce que na mboka ya Kinshasa justice ezali kana traîner mingi vraiment mais comme c'est quoi naza angolais c'est ça mais angolais elobi eloko moko te nazozonga lisusu nsima toza couleur moko toza batadiniero Palito volta dinero à la masculine ou singulière dongisa mbongo ya bato mbongisa eza malamu te boza kofingisa biso bambongo mosusu wana bapekisi bino bobeta te bobandi okende na Angola bafongoli bino maboko frappe eza te bokamati lisusu mbongo ya bato asumba na ngana bokende kobebisa lisusu kuna
Je trouve que ce n'est pas correct. To yebite, to yambaye. Na romero benga ba collaborateur na auto benga bango, ba le bien non azako etc. To yo rappelé son de cloche à Fally, mais Fally sur makambo ba le bien za malamu, bolingi susu nini. Bo même c'est juste ben Angola. Ndenge bozo na obeta kuna, iko ba conseil à $5 $10. Hein? Bo même c'est susu kuna. De Goliezer, Estabone, la masculine singulière. À vous. Merci Papa Léo. Bandeko balandi na bandi. D'abord, Nathalie Kola qui s'en décolle, biso a outi Angola, na bande ko nyozo ba kola na biso na Angola. Parce que na Angola balanda ka biso mingi. Donc ça va ngombote. Ouais. Bande kwa Angola. Voilà. Et ça kola qui sabino te awa e pa na biso 2 poids 2 mesures ezalaka te. Autant to dénoncer mabe oyo ndeko na biso ya Kongo asali, autant to dénoncer oyo pe mupa ya sali. Yango soki chinois asali mabe tolobi wana te. West Africain asali mabe tolobi wana te. Soki Angola asali mabe tolobi wana te. Mais soki pe Kongola asali mabe tokoloba wana te. Mais loko na koloba ezabwe. Ino ba musicien de bokena ko beta ba concert. Biso ba ko inviter biso na Luanda na Angola, tokende ko beta émission publique journée. Mais naza besoin de visiter comme plage. Qu'on a plage kitoko et pareil qu'on a plage Angola et puis besoin de ba building oh ya Photoshop building en Angola né angolais ont développé oh qui a dit ben voilà wana nyoso wana to okende promenade il faut que il en a quatre mais c'est domingo ça va habiter biso okende kuna yo ebi makambo biso to mona ana to moni tanga zana difficulté ce qui est fili okoyoka ta ku défi na ya zana Nazana bureau moko monene na moni yango na moni nazana bureau na ye ezana kati ya hotel te bon yena alobi anga ide rasoriswana.com je crois c'est ça bandeko balandi ezali wana eloko tokosenga na mwana mboka Fally soki oyo bakoloba eza ya solo $30,000 mpona yo Fally pupa na kombo na yo eza eloko te ya mibale omoni ndenge bakomi kobimisa bino que ozana bureau te ce que bango pe bazana bureau oui Molière azaka en face ya kan fungula ndeko Lézer azana itaga 120 c'est non loin ya Molière tozaka na quartier moko to ya komine komina Kishasa pour que bana mai bana ngwaka bana ngwaka biso to koperaka na ba wana alors bazala wana omwe kamwa bureau ya muke wana ozo yamba batu awa to yambia azaki na bureau avant ils a malamu te to sengi d'abord na Fally pupa pona to doit sonner parce que tango ekoyinda eyinda kya na Brazzaville batu bakoma ki bazo visiter ba ennemi na bango ezanga ina papa Molière alors que biso tango bodali okende ko lukaso kinini to zalaki na bilote eza malamu te c'est la même chose de kwa lobia Angola na Congo Kinshasa soki otali ndenge tozokende oyoki oyo atangi kimpanvita oyo atangi kimpanvita yango omoni même livre moko bakomaki RDC na Angola eza pays moko pays euti esika moko biloko wana ndeko alobi malamu alobi ce qui nous sépare il n'y a rien que le drapeau nde mutu ekaboli biso donc il ne faut pas kokende kobebisa un grand nom comme Fally babanda kobelela yo na télévision même ndenge tokosala yango wana tozosala yango na pasi na motema bandeko bacombattant baboyi bobeta na Europe bobeta na poto bozu quand même moi cop na bino ya ba porte de sortie kama moke awa parce que mutu nyonso tala kangola balobi kuna ndeko de yaka bien que ba koda ngo biso tozwa bango te biso tozwa ka ba problème alors balobi côté kuna ndeko de yaka siko ndenge tozaboye ekomi makambo yake Fally ipupa babelelaka ye makambo mbongo na télévision eza malamu te na banzi bisika azali na bureau na ye bakoluka moyen ya korésoudre mais soki ndeko akoseli ye parce que amemeli biso mikanda Fally aye mpe na atangi procureur général oyo ayambaki ye alakisi biso baplainte oyo esika asali epai na biso mpe solution emonanaka te na justice il faut koleka nini na Molière mpana orésoudre problème na yo puisque bakonzi baza wana bayamba mpe Fally bayoka mpe Fally mais Fally bon akoyi mpe vide aza vedette esta bune vedetos amasa donc moyen basimba ye eza te nde papa alembi alobi